bakanga bango mwasha za eloko moko ya kusakana ete mwasha za mutuya bango bazosakana basi nzambe oyo ya likolo azomona bakoma kobotisa basi na n'importe comment tala ba koyembela yembele mebere ngute akobotisa bwaki akobotisa te eloko wana leta telemela yango mobali moko ta kokosakana suna basi biso tobokolaka bana toyoka pasi biso bapara yo na boti bana nanga batanga klase ozolanda bango na balabala bobotisaka bango na n'importe comment non tala bakanga batu wana basaka mwasi aza eloko ya mutuya ekele muna nzambe apese biso mibali bokoma kosakana bango bakanga batu wana leta pinu wana na suki ale salongo ngisa salongo na ba quartier batia ba chef de quartier na ba chef de rue salongo esala lokola tango ya Mobutu bon na tango ya Mobutu ezalaki na quartier il faut bato basalisaka salongo po bazete mais l'état zolukano ba quartier ba chef de quartier po na salongo wana po na bilanga na bumwana na ngana 74 na monaki ba camion e banda ko tika bato na plateau beteke lero ba ke kuzwa bango po na bilanga na mona bango na 7h mutu bato nyonso soit kaluka soit kitambo kasavu bazotelema na bare eye ezu bango ba kesala bilanga na plateau ba chômeur beleki bo salisa bilanga bo nganje bato basala bilanga mituko ezozo bango wa ekena bango na njela bandu soit na njela ba Kongo bazosala ba tracteur basali bango bazolo na bayolongola matiti mbongo bakufuta bango uhuta kaka na bilanga wana ya mutu ya bilanga ngana elingi bilanga oya lingi azwanga ngai na kosaisa bilanga ba tracteur ezali o ba pesa na ba ministre zo vanda na bandako bebi misayango banganje bato ba chômeur po basala bilanga na njela voilà ministre agriculture ministre de l'agriculture amona ba inspecteur agricole ba inspecteur agricole batambola na ba intérieur bakutana na ba moniteur agricole po musala etambola malamu banganje bato bazosala te basala bilanga wana l'état tia ba camion angé ozo basa ekandunda ba za no espla tala malamu banda nzamba sala mukilo ezana tere kotana no elanga tene nzela bandundu na nzela ba Kongo ezali iso vanda pona hiyo tozela kaka ngo ya bamidele non l'état zo prise en charge asoka bazu basala recensement nani alingi bilanga bazu tracteur azo sala bango bazolo na balongola matiti mbongo bakufuta bango ukuta kaka na fufu masango na pompe de terre ko sala mawa fournissaka nini na Kinshasa fufu masango mena ebisi yo boy omoni banda nzela bukanga lonso ekeka songolunda fesi bayibi mituka te kahembe bayibi mituka ka songolunda nguba na mutu moko akolongola sansak bango basala ka ngumba baseti sika wezali fufuna ka songolunda me po ekoma wa omoni bango bakoma ka soki bakomela kenge basepela ka bamoni Kinshasa po ka songolunda ya musika ba produit eza bele ku sifi basala kaka nzela ala nzela on a conseil au petit chef de l'état sala nzela bofongola nzela longwa bukanga lonzo tika songolunda kende ti fesi ka hembe tourner kotake ya kikwit soki tourner boy masango ko kote bela ukita c'était produit qui soki belé mais soki masango bazoluka ngo emati mais soki kote belé l'état ko lobele kote ukita yango moko ba territoire wana ebiso ko songolunda fesi ka hembe bamona ka mituka te pendant 2 mois mituka kota kana kenge pona masango kenge za premier producteur ya masango mais zana bomboko pe bazela kamilio yaka te masango efushi bi poli bafongola banzela muto azana mbongo aya kuzwanga ka songolunda wana kendo somba biloko na mituka aya kuzwangai na kupesa numero po andimba aya kuzwangana zala lokole éclairer na memeira bomboko ka songolunda hembo po amon oye mama oye bisoso na fese za combien soso 2000 francs soso nini ya mobimba mais tambola me mutu akusomba zate mutu ya makemba 1000 francs mutu akusomba zate na bitabe ngombe tunanga ngombe na kahemba mutu na mutu akozana na di ngombe 20 mwiti mwana me ngombe ngozo teka $200 $300 me po elongo na kahembe ya au problème basala kana makolo 2 mois chata na ngombe wana obeteka na bankana abongisa nzela wane longo na bukanga lonso tika songolunda kende fesi ka hembe zonga tiki kwit circulation ezala bo penzela moko bangole balingaki kosala basala yango basala mama frontière na Angola développement ya mboka nzela nzela soki omona produit ko petra kaseri su ya nzela
nga mokolo moko na bimisi 95 tukawa waka leta wa zuwa ke na lembi la sala kangusu te tracasserie wa ba barrière banda bukanga loncho titsele prix yango yeba na kate prix zabo ba sala tarif oye tarif yango de fute bangu ya munoko 50 shili agijo mais les tarifs tomona que les ina barrière boy pona ba droit ya camion na yo to boy taxi te mais ça la quand même préciser oye ya bangu kaka ya munoko petango kufuta mbongo wana kupeso recite kitanse zate yango wana mbongo na kesha lete kotaka te leta ye moko azomezi asala ba facture soko futi mbongo ba peso recite ba pesi recite lokola ba na bala ba peuple mukolo musuna tungisa ka mutu azo futi saba mama na balabala ngali yaka yo utukwa hôtel de ville loko ni nezola kisake uti hôtel de ville mais na soda te parce que to fongoli mis ngabi yo pesa nga ordre de mission zo kongola ka mbongo na balabala eloko ni nezola kisake oza mutu hôtel de ville or na kala na bomwana na ngana 74 na monaki boy bato hôtel de ville ayaza na moko boy ape soki o azoteka te ya 5 sa etikeli bakokende contrôler na bureau teki ba billet combien oyo kaka ya kusenga na munoko ekukota na video ya leta ndegeni kitansi fueza société nyonso sala ba kitansi po mbongo ekota na leta pe hôtel de ville asala boy chaque commune fongola bureau batu wana bango beke kutika na ville ke ezala ka batu hôtel de ville ba utaka non commune par commune asala bureau hôtel de ville organisation bakoti mbongo ya kitambo yango yo ya bataxi ke na hôtel de ville ezala te bango balongwa kuna baya kokosa biso awa kitanse zate yango akate asala organisation wa to sengi development eye pona bilanga muto ya lingi wana na zama kasi pona kusala misala wana na masulumu numéro na ngai 089 41 623. Je répète, 41 683. Développement ya batu yanga. To je le loso be mindele tena be mindele. Yango biso wa bati foyid. Kono biso o ya mai. Banjele fungo mabilo ko potaka. Tolia bio. Tolia dijo fufu. Naturel. Nana bitabe ya biso moko o yutaka na bamboko tole kaka o eva kuna na ba friko kisitala ba tifoyida ma maladi ya belebele alors yo ki yolo tomboko lobi bolingi ba na ba ngisa mboka te eloko na ko yebiso boy omone na coupe du monde chaka ba professionnel na ba loko ondenga beta kama kashi omone proverbe wana yebisiyo ba licencié ba juriste ba tata eleki tembe moi je fais ceci moi je fais au compromis zate bazoken ba tiaka pena na bana mike omone ba politicien asiga bana mike ba université wana ba tie wana mketo talana pe ba luko ba conseiller yebi lukola nga Martin naza bien bon conseiller naza boy soki to vendre omone même ministre agriculture ameka ngana to fanda na kokota na biro te na kubando lobeleka lokolo na omoni eloko na lobi ministre agriculture amona inspecteur agricole ya intérieur voilà inspecteur bamona ba monitor omoni ndenge bazo ba solo ba fandi basali mpona bilanga mata mama soki to sali bilanga Kongo na biso eza monene to kupika to zela kaka ya bebidelete na zo lancer message yo na bango moko bako eloko wana bazopota na boyiboyi te nalobaki la fois passée batu ya opposition na batu ya majorité peuple bakoso te lukuta bazoboma na pamba basanga na basala mboko ekendele sike bazalaki 4 plus mupe yaki te donc opposition majorité ba peuple batu ya majorité bakoso na tunaki boy bino ba choba ministre ya opposition la député ya opposition baza quand même salaire siko yo chauffeur non chauffeur na yo ba peuple bangwana na boyi maison kujino po batu ya majorité bomona ke batu ya opposition soki bakoti bakobongisa non babobongisa demboka botika d'abord ko finga mama omoni ndenge na zabo soki omonaki nga confiance te tokoya to solola ba finga ka batu te mutu soko fingi ya kushirika kusala mais bala bien politesse eza nango ils ont un vie qui chasse à Mikolonio, ça va na mike bazo finga mikolo et tout ça là. C'est quoi ezo pekisa bazo finga jango.
to corriger poza la politicien munene na Kinshasa fo finga non mama soki muto fingi ya kokabela ute il faut ko benda ye confiance ozala pembeni ne ozala lokola conseiller na ye ndimi ne mine ko sungaka ye soko ba konje sili opesi ye kanda kutu akonioko matika lokola azo sakana nga akonioko soko lobi ke tala na zanjala na zapo oyo mais tubabe kabuta kofinga kate kofinga de bebe mama net yo soko moninga mabe ko yo to tele mato solo kana non kofinga te ba finga kate ba solo lende ba sala ngo bango bazo finga biso zo nyoko ma tangu bango bazo bango na bango biso to zo nyoko tala lokola be étranger ba yo ko fanda le ko ngena bosa na Brazzaville lipa mutu apesa ka dimension l'état kena dimension partout là tu vas primo moko awa lipa oyo ndenge na ye Kabila zalaki ezaki na 300 lelo komi na 400 bazolo belo kupete nani amatisaka sada lipa ezaki na 300 tango Kabila zali yako Félix à côté komi na 400 peut diminuer quantité mais boso est-ce que boso tala bango bo répondre l'état zawa un étranger aya waya ko dominer yo l'état mais papa un étranger azo sakana na mutu $50 $50 azo futa mutu na tira wana itekisi kwa wa mundele $1 tile la futinga na kendo funda ngako to kufunda de kamute za masumu na fundi yete na tiela ki peinture belge moko bo za professeur kendo funda nga to kufuta masumu na yo no kufunda opete masumu na bondi lo basuka ko lo be kwa to yokanaka to tika kufingana bo pesa ya mabia oye kusepelisa bakonje po basala mboka ebonge kende liboso kufinga mtu finga ya kusilika eloko na se dresser boy oye alingazwa sala musala ya bilanga wa za mbongo na kulakise betere bato bazana terrain na za o même 4 personnes o basomba ba terrain mbongo ezate po basala nguna zana bayaki ko contacter ngandengere zolobo abi papa chongana zana terrain mutu moko achanga mbongo maboko to salango soki lobi to lobi bayena ke kulakisa ngba surtout na mangengenge ba tereza bele kuna sala makate bilanga sala makate mbongo po fozala na mbongo sala tracteur tracteur asali bato baloni ba tere beze bele baya basunga nga bango bazana tere ngana zae kachoa zana tere azolu mbongo basala internet na mangengenge pembeni baolona masangu fufu ezoko do message na yose pona développer ngwana d'accord